Merci papa Nabiso PMM Mata FIFA. Tous les canapés papa Nabiso Odom Pambo Nasima Tokepa ya muto téléphone. Odom Pambo to pesi maloba. Merci beaucoup DCV dans Poké Lelo pour papa Mata Lobi. Soki oyo leki tout le bien makambona te est-ce que vous rendre vie difficile ou bien vie facile? Moi je pense que réponse na koki selon papa Mata FIFA ezali il y a même des pesaka ou pesaka de réponse en akati biso na basi to anengi mote. Je pense que Goya va utako le belo ko moko wana mais Goya yiba yango mobala ko bima na basi 50 jamais il ko moko soki azu microbe te a affecté te chaste ya mobali ko za chaste na mobali yiba na te. Mais moi si soit déviégé et yebanaka différence ya wana donc tout comparer moi si na mobilité na batemo to tie parce que mobile a changé raté moi si ndé muta changeaka mobile a changé raté mais toujours parler loko ya respect ya kibo moi si PMM alobi yango wana abi soki bobimina moi si yo tiki ndé wana o comme c'est toujours rendre basi normalement na ba condition mo ma bé. Mais moi si yonde il faut à la sage oyeba ke nzoto na yona ya mobali et kokamite. Donc yonde il faut ba ko batela yango pe ko tambola vraiment na ekenge mingi ko leka mobali pour na lobby na yo ezala meilleur. Goya va lobaki kamoro PMM vraiment papa sage na mone répondre et bref je pense que yo ndingo biskaki wana na ba pub na ba boîte pour ko bana démon ou bien na chor. Donc vous avez une chance parce que mukolo moko pamba mwana mobali na yebite na na mamba boete obligé déjà d'étape bani na yebite soki démon outi na cimetière wa mutema Goya. Bon dans féliciter quand même pour première fois on apprendre makambo wa boîte tantôt obligé na Rosa Mundele. Je ne pense pas que Rosa la congolaise parce que moi na domaine auto zo lobela awa Mundele ayoka ka sonité pour na pesa nzoto na ye. Mais na biso ba bantu moi c'est congolaise soki na même jour je pense que olingo lingate moi c'est na ndumba franchement à ndumba parce que eloko non avant que na moi il faut soni na si la entre bilumbale ou donner ko sur la téléphone ou bien donner ko développer du temps tantôt par jour ou ba soni le beaucoup na moi relation moko boy mais bon na apprendre ya ko kende ko na pena na pas kaka wana soyane sili. Donc au début de ceux qui a outil Karashika, soit la Karashika ou bien Zali Nani, au pied même bon à féliciter quand même au battre record, c'est bon. Alors tout le qu'est-ce qu'on a makambo ya mi balé au toloba. Ceux qui tolobi mi bali tout pour na basi ou bien basi balobi oyi bangai. Yon toujours son na sujet oyo ya ko bana papa PMM alobaki. DCV ezali émission mais tous a na tabouté. Il est de Congo yango. Oche émission ko ila biso mama ba kwanga te ko ba kominga awa tika mama ba kwanga pesa intervention ou bien développement na yo pour ba comprendre et kumba ba mususu na mwa muke libanda. Je pense que bana basi na mibali to anne monte mutu moko taba kingana yali jomo ande ko bengi na kala na Kinshasa o ba Kinshasa mo ba binga ba na Congo akimulaibo o mususu abike ngana za soki nini. Il n'a pas dit non, mais bali toke seni DCV. Là avant na commune ya Kalam. Na commune ya Kalam matongez na biso na quartier na ngai ezaki pembeni. Ba Sénégalais mingi o bandai ko teka. Bandai ko teka na kata Victoire. Ba fille ya Kasavubu. Ba fille ya Matongi. Ba fille ndambo ya Kauka. Ba fille ndambo koti yolo ozui zone commune ya Kinshasa ozui Barumbu tala ta tout blaguete na biso ke bangin ezali na zo biso ke ba fille ya poto kuna soko ke ko bala fille ya poto na za mukuze pour moni muta téléphone décider soko ko fiancé na ba fille poto kuna ba sénégalais hein. Donc il faut que je puisse mbongo na bila batiki ba mekame obi ke tango na palin lobo le maman akufi donc maman akufi maman na akufi de mbongo ke pamba
vraiment la place où on se retrouver, ça veut dire que et ça le coup la dette et au côté d'avion où il met ma poto. Donc ta boza sans avion ils ont atteint la habilité. Donc beaucoup taranga comme c'est à destination. Vous comprendre. Donc et ni ko baké. Vous pouvez avoir prudent avant que bala, faut se renseigner quand même. Pour que ba vie à moto mobimbaté, les amis importants dans les balles eux ba peke et tamboli à moi no ya ki neyeni. Pour ceux qui et les médicaments qui na ba sénégalais, donc on se repérer jamais. Bino ko appelle na kata mabala, et bon mabala e belé décivé. Ngai na yoka batupe. Moi samba bazo swana mais na seka ya mawa. Nous sommes na seka tout varati. Comment vous avez la boy? Nous sommes habitués comme tonga. Qui est un docteur à tonga yo. C'est-à-dire que vous sentez moi c'est mbali moi ça dit pour les malibanda. Donc tu vas pas m'embrouiller pour le bala mutabala abala balanga boy ko bangate et ama bébé malam to ko développer la sagesse pour awa mamba ya di lobanzambe et ko kota na mobulu chose en sagesse te ko mo derrière. Le côté on va y ba nzoto ba péché, aussi on peut te ba y ba na te, mais il faut ko y ba ndene ko kata yango. Mais moi batuna nzambe basali nzambe pour bakota et kozala dilemme pour ko yaka biki ya lisumbo après lisumbo pour conséquences que ko ya urobani yango omona na roba boy que baswani loko et pandi di bala nzaki nini moi ça yebaka mobali wana azalaka na gene moko na yebite wana ya prédateur ou bien terminator donc ndeka bino ko monela ou bien alligator et tika moi sinelembo mobali wa bali akoki ko se retrouver te mais si azuma si kitoko atie na ndako et comment ini mbala bitika ngai pardon maman na bimakata na se retrouver contre ngano ya ngwana na se retrouver libanda mais ngano to zalakaka mais moi ça kokianga mais akoki tissu ko supporter en moté mais si on a personne liberté ko boma pe na maladie mais moi kende ko tongisa yango ya pamba pour na se retrouver rien à se retrouver te ba kabwana. Donc, tu me balades, et ça veut dire que je dis, azanaï. Donc, nous, on a tous les autres comptés. Il y a un moment, tellement les amants qui passent, mais tout le monde a la sagesse pour tout le monde biminer. On a enfant de ceux qui lovent des alliés décivés, pour supporter quand même. Ceux qui lovent des alliés. Et bon, on a donc malo. Merci, Papa Nabiso, Odom Pambo, vraiment pas soli mpoke qui toko, oyoana vraiment ngana kokima. Le djinn. Ndeko na biso ozana nzela téléphone to pesio maloba na sima to kozonga pe papa na biso ya merci pour la réponse na papa donc mais si kawana nde to da menga osolo la ndeko na ngai moni makambo susu nde to osolo boy moni da mama bafandi bazo kabina babi pe ke nzambe tanga sala ka mokili ça utaka na mopanza mobali or que to ebi ka baba sala opération abetaka mutu anesthésie donc nzambe abasala opération ya mwasi na mopanza mobali donc mobali alalaka mais tant basalaka mwasi est-ce que mwasi amonaka nzambe est-ce que basololaka nzambe parce que mobali azalaki ya kolala donc bakunde bafandi bazoyoka donc bazoyoka kaka mayele ya biso mibali donc bandeko nanga tobosanaka te eloko nyonso tu ata sani na yo oliaka po ebaka ndenge nini ya kosukola yango. Donc moi si ayebi ndenge nini abatelaka nzoto na ye mpona ntango mwana abotamaka to asistaka na baccouchement omoni me ndenge nzoto mwasi ezongaka mpe ezongi nzoto na ye kaka oyo oyebi na libala na yo to ezalaki kaka ke mwana ntango abimaka nzoto mwasi etikalaka bongo na asimisaka grave. Donc mwana mwasi nyonso tu ayebi ndenge nini abatelaka nzoto na ye. Donc mobali akolobaki mwana mwasi wana akendaka soki wapi peut-être mwasi na azoseke lisusu azolekeka na mayele mais mwasi ayebi ndenge abatelaka nzoto na ye. Alors na makambo wana vraiment donc ya kati bona boye toyeba te conseil yango tozosolola lisolo ya lelo tozopesa yango na bana to biso bamekolo po mokolo mosusu mpena nina abali te mais asapusana na mbula yo ke nokobala mwasi oyo bazobenga soki vierge po nga mwasi ya vierge donc mpona nga napesaki ndakisa moko bo soki mwana moko asalaka mpe badanse banini aoza vierge te wana basi bayebi yango. Alors sikoyo ndenge eza wana mobali moko mpe boye atangaki baklasse ya milai aluki mosala vi na ye ezalaka mwa stable age epusanaka yo ndenge nanga mobali soki na age moko boye
yango mwasi yango ya vierge oluka mwana ya camarade na yo po bana yana oyo ozo bana ya vierge wana bakomidela bana na ye donc so age no se pusani sikotala siko age na yo lelo so sikomiyo lisusu na quarantaine par exemple na 30 quelque bana oyo tozoba ya vierge wana nza lisusu bazali mwana moko po avant boyeba fiançaille ndenge toyebaka mpena soki ezalaki telela bana na biso 16 ans bozoyebana botangaka ozela baklasse esila 21 ans baposition est-ce que yo siko tata mobimo keluka mwana wana moto asi ki pédophile bandaka alors mwana mwasi moko boye mpe akola nzoto na ye komaki na 30 to 20 est-ce que mwana mwasi wana kozalaka vierge yango ngomona bamusulman so bolingo ezali bamemaka to fo vierge bamusulman so balingani bakosala famille na bango yani so bakoti na chambre ningana biso drame na meno kisa sengas kisa rouge babimi yango na gra yango me bakosi famille mpona lokumu ya famille me bango balingani basalika eloko wana symbolique me bolingo ezala liboso mondeko moko alobaki awaki osali na yo mpe bongo me divorce ezalaka me bolingo ezali clé ya makambo tu napesi eloko moko kaka mwasi abotaka mwasi na oyo yebe ndenge ozobalaka ete vierge yo motemanda me ntango aboti nzoto mwasi ndenge ekoma ezongaka te ezongaka te yo tondaki na sénégal na sénégal oyo otikala kaka bongo ndeko tobatela monoko basi bazoyoka bafandi bazoyoka napesi li mwalomo. Merci Nabanzi papa na biso na intervention elo olobi bandeko bazali kolanda yo vandela est-ce que pesi conseil vandela maya malili to ebite papa na biso goya to pesi yo maloba merci papa na biso goya vulipela to pesi maloba merci papa décidé ya kuzungisa na maloba na kanti moso kangai na kimia nyos na lulio papa na koloba boye na répondre na pasteur na biso Odon Pambuke, omoni kolinga mwasi na discothèque eza liboso mabe te eza mabe te parce que mwasi oyo la vie na yo epai okokutana na ye eyebanaka te ekomama nulle part okoki kokutana na mwasi ya vie na yo na nzela na balabala na stade ya football na discothèque voire même na pile oyo ya bandumba ntango so mwasi ya vie no azalaka kuna yebo okende un jour pour la client oluli pour le balier ouais na makambo nzambe eyebanaka te ndeko kamwe ndenge na ngaki na discothèque akamwe mais l'église va l'ingakati l'église va sakana na ba fille et lingo bateke que ceux qui fille te la kenaka discothèque asa inférieur par rapport à fille ou à kenaka église ce n'est pas ça moi c'est ça moi si discothèque a les place ba kenaka pour le dépression akei mais akoki kokutana mobali ya vie na ye na kati ya discothèque wana et en plus soki oza na relation na fille et que fille oyo alakisi yo nzoto na ye après 6 mois relation eza mpe garanti te ke yo na fille oyo bobalana eza garanti ezogarantir eloko moko te na kati ya bolingo bokoki kovivre na fille voire même 2 ans après alakisi yo nzoto ezogarantir te ke bino mibale bobalana. Donc sexe na kata bolingo eza garantie ya eloko moko te bokoki kolingana lelo lobi bosali rapport mpo na ngai eza mitema na bino vous êtes libre tout comme bokoki osala rapport après 8 mois eza mpe kaka bino mais eza garantie ya bolingo na bino te l'amour c'est autre chose bolingo n'a rien à voir avec le sexe parce que ere ozolinga mwasi oyebi sexe na ye te oadmire osepeli na yo tie litoi yebe ezolinga yo asepeli na yo ayebi sexe na yo te ayebi capacité sexuelle na yo te mais sentiment na oyo ezalaka na mitema etindi ye mpe alinga yo mais soki esengeli ke bosangana bopase temps moko bobino mbale temps moko intime cela dépend de vous il y a rien de spécial mais mingi mpe balingana na l'église bakende na badéception liste eza molai nakanisi biso toyebi et surtout l'église oyo ya biso bazalirwa oyo eza na poto awa nayebi te te so ezalaka l'église so ezalaka maluto nayebi te bandako oyo nga na kopermettre te ndeko na nga kende parce qu'il y a rien de spécial apparemment balati bilamba pembe na mitema ce sont des pics makambo mabe eleki ebele bolingo eza eloko mosusu nga na kosenga kaka na boye na bandeko na nga ke ndeko
Ce que vous voulez tout nayo, ce qui vous l'ingani, bosala oyo, bolingi bosala, na bolingo na bino. Bino na yende bozala responsable ya acte na bino. Bolingo zala na contrat que non, to l'ingani pour 6 mois, 3 mois, 4 mois. Mingi ba lingana ba aventure, ba na relation na ba aventure, mais suka petit ba bota bana ba zoko ba koko. Biso pe le to comme le ba mikolo, tout ça va faire courage à autour na papa na biso. Papa dinga maman ni alors biso a coup de maman na la roche epé kati na yeba ki epété. Comme par hasard na mona kai kana mboka ba ke to kama na lingié. Ba pe to linga to kana pe de 50 ans de mariage. Bino ko bota ke zit ba koko. Bobo limeza mo risque mo to zwaka. Fille oyo bozombe ba de côté boye ba ni pété. On s'est pris un jour comme pour vendre, on a vu toute la vie ensemble. Et ça, le roi le terri. On dit que c'est quand même le cas. Tant que vous venez autres, on vend toute la vie. Parce qu'il y a un raté. Le mieux, on a cassé la porte de la race à mon terri. Donc, comme le monde mariage, je me souviens, ça dit 20 ans, après 20 ans, Bakabouane. Bakabouane, pour l'année, on a vendu 20 ans. Et ça, on a bolingo, on a raté. Date d'expiration, et ça a raté la bolingo. Surtout, on a cassé la porte. On a marié, on a vendu 40 ans de mariage. Après 40 ans, bakabouani. Papa décide, bah où est l'île après 40 ans, bakabouani. Bah où va-t-il aller mettre moko 40 ans. Mais bakabouani est nini. Et ça, makamboa kati, yonanga tu éviter. Donc, bolingo la date d'expiration te, bolingo est dans la raté de bandara wapi, bolingo est dans la raté qui rosuka nini. Bolingo il faut vivre nango jour et jour. Ola muki nango, ola li nango. Jour et jour, il faut profiter de la bolingo nango. Jour où bolingo tindio, ok, na masola kati. Kende. Jour où est toujours kende stade kende. Jour où est toujours kende la mort pour la boîte kende. Donc aujourd'hui vraiment jour et jour. Mais tout ça a qualité. Tout ça a qualité. Pour le qui se voit décider, tout ça surtout qu'on déconsidérer même de qu'on a besoin à Bassi. Bisous nous balles tout ça très exigeant. Tout ça qu'on déconsidérer même de qu'on a Bassi. On écoute déjà comment on aime et comment les gens aiment. Et ça malade monté, ça malade monté. Nous qui ont tout ça là à la bande de qu'on a Bassi. Ce qui va dire que ça, on a ndeko na ya mwasi plus oyoka ndenge swaka. Ezala que c'est moni et le ça la fille ya muninga leki ya muninga ya mwasi. Mais ba ça là on a leki na yo moko. Oyoka ndenge muté mais ça la kapasi. Je crois écoute toujours le niveau mon petit ko comme iboma. Ezala ki ba yo saka na petite sœur na yo. Mais pourquoi biso ba ndeko ndale to zala na courage ya ko ça mo pa ba si mususu. Et ben ba leki ya ba si mususu, ya famille mususu. Ce qu'on dit 4, 5, 7 filles, aux gens qui ont un danger. Mais les qui ne peuvent pas s'accamailler, peut même à cause d'un danger. Tout changer, bisous, bande de connibales. Tout changer. Papa décidé, malheureusement, sous Kamwa, dans un simalo. Merci, Papa Nabiso Goya Lipela. Intervention ezali kitoko, mpe bandeko, tosali kolanda. Bino nakati na bokebi. Nazonga nano pe Papa Nabiso PMM, Matafifar, Topesae, Liloba, Eboto. Merci de travailler DSV na sepeli trop vraiment boyoka de koboya parole ne ya suka lobi que l'amour ezali eloko ya du jour au jour après alobi que o biso mibali to sala kana bandeko ya basi basala yango na leki na yo soko ko sepeli alors papa na biso goya vunga na zongi siko ya kotuna mutuna pour la nini kasi yo lingi siko avant ozwa mwasi ofongola nano liboso otala o meka sima na ngonde obala alors oya yo olingi te ba meka ba fongola babala voilà et pas tozali tolobi ke vraiment l'amour c'est du jour au jour bolingana bo bandi ko kende bo bandi ko pusana soki ya solo vraiment yo zana bolingo ya mwasi na yo et que mwasi pe azana bolingo vraiment na lobaki na bino c'est quelque chose qui va venir spontanément au moment la maman ye moko alobi ke bon lelo vraiment ngai il faut to vivre c'est ça même on lobby bien comment 40 ans batou bakabwani. Donc c'est pour dire que on lobby bien l'amour du jour au jour. Mais on se contredire yo mokota on lobby que auto sala kabandeko ya basi soki bazo sala on a lekino ya mwasi okomona ngo opasi. Alors si c'est ainsi totika siko yo kokende okondo ko fongola ka liboke mwana mwasi wana otala ye liboso avant obalaye. Zoyez ndenge bosololi, bo continuer les balana. Bino vous vivez du jour au jour, ti boromon la plaisir pe masolo pe kuya c'est tout.
mais ce qui est vraiment la question oyo lobby les loko yo lobby et voilà pour la nini oyo biso to sala na bande ko basi soki ozo mona ngo bazo sala ngo na ndeko no ya mwasi leki ya mwasi peut-être ko alors soki ezali ngona papa na biso donc tozo la vraiment na thème na biso ndenge ezali parce que a tozo luka question pour bala siko ngana ye na fongoli leki na yo na tali na enveloppe ezaki to côté na boaki oyo mususu aye yo moko lobi ke soki eza bongo vraiment okosepela te donc kolinga te oyo olingi basalo te yo posala ngo moninga ndeko akuti kobenga biso na telefone alobi ke est-ce que masolo tozo solola tozo pesa conseil na ba oyo babala ou na ba oyo nano babali te baza na posa babala ou bien na bana na biso oyo bazokola il faut te comprendre tant tozo lo beloko. Parce que faire un choix est à la rapé facilité est difficile. Les lots qu'on le baquet bon ngala mekaboye tout tantôt pour tomber dans le quoi bien mais yo liboso minimiser qui les lots pour qu'on le bon non ngai na ina sala boye o tomber pe na ndenga mabe mais eza l'amour nengo lobby ezali question du jour au jour mais ko kendete que yo olingi kaka ke ngai mwasi opona zoyer il faut na fongola na natala. Vraiment tout mécanisme pour se comprendre na point wana parce que ceux qui ont limité basala on peut ndeko na yo vraiment yo pe ko sala ngo na ndeko na yo te lisolo ezali ke ko zwa mwasi na discothèque en tout cas bolimbi sanga ndengo lobi ke oui la femme ko yo ko bala on peut trouver n'importe où n'importe quelle place na discothèque na nini na tout mais ngai na koye biso lo moko en tout cas ala lana no ya ndeko na biso odompa munanga moko ngai ko waleza ngai vraiment eza ngai ngana kozwa mwasi te lelo lobi na lekiye na moment na yebiete na yebi de quel trou elle sortait na yebi pas outité qu'est-ce qui est sa vie à sala nini papa na ndenge ba maladi eza ebele ceux qui vraiment kendara na système wana papa et que kendara pe ngulu memare logo te yebara ke faut ça examiner bien avant parce que tu prends la fille au kara na moni na discothèque parce que zaki toko aza soki ndenge nini ya bili a lulinga ndeko nanga bon mi bali tose belé mais moi je ne pars pas le même jour parce que faut na yebana no ndenge nini po na kimana no liwa na vivre na ngai na sepela pe kitoko na ba oyo peut-être ba ko sepilisanga kena kende ko kufa kaka na mukolo moko ne loko kaka ya mukolo moko mona ki lelo lobo leki après okufi matondo na zongisi maloko. Merci papa na biso PMM mata fifar na landio na banzi na zelaki osuki satana suka keno e kozala malamu ko sala contrôle okoki ko fanda na mwasi 6 mois occupé yete yo zali kotala soki azali bien ozomona caractère na ya fanda kanena ndako mpe azopesa yo biloko akolia mais yo moni aza sérieux mais est-ce que okendaki na epa ya docteur eloko ezali ona zela ke yo loba okei ne pa ya docteur mais so okei ne pa ya docteur te yo fandi ne kaka omoni caractère neza bien après olambi nzunga mfumbo wana ozomona ngote ke osali pe erreur kaka ndenge moko na moto est-ce que na go répondre yo merci voilà limbisanga o ezali débat ozo sala mais na wucho loba na yo ke nga na kendaka vraiment n'importe comment te et yami balé moi si on l'a na préparaka oyo yo kaka mère Régine donc avant mariage moi j'ai passé na examen tout et il pas le cas na examen tout na ibi groupe sanguin na ye ki azali na groupe tel ngana za na groupe bo parce que moni lelo na kofongole lo mo boye bande ko belo mo na boti mwana kufi lobi mwana kufi na Congo to sala ba faute belé to sala ba faute belé ngana koyebiso vraiment excusez-moi naza du corps médical donc je ne peux pas passer sur ces étapes na bala sans que na le kanebe étape wana j'ai tout vérifié dans le sens que non makila il faut doter la groupe na yo ezanini au moni bate belé bazo kufa na Congo oh non famille wana ba kufa la raboye non pourquoi bazo kufa c'est parce que maman za AS papa za AS
quand vous allez faire cette compatibilité, moi na Robima Kitoko, oya Rolanda SS, moi na Koufi. Donc, si vraiment, à un moment où on a lobby que je dois épouser cette femme, na l'année, moi, procédure, nanga, en tout cas, na comme à niveau, et ça, il y a aussi l'examen. Mais pour le moment, ça ne me sert à rien, parce que c'est la bala, na zana moi sinanga, chaque jour, na surveiller, ata soga retromper nga, et gotika la problème, donc, ti a rozozonga nandaku, yemora comprendre que lelo na rozala calmeté, donc tu vas comprendre que cette femme a sa calmeté. Donc, et ça, babiloko ezali que, vraiment, il faut y ba, mais bandeko, on a une question. Est-ce que tozo peut sa conseil? Naba oba bala, ou bien ba oba bala te. Alors, naba oba bala. Donc, pour l'anga conseil ezali boye, n'allez pas chercher les bossons, non, fongolana, no moi si otala. Parce que, finalement, basi ni tout au banda okuta, ba ozalaka ya kofongama, batala. Solo nande kwa moi si, bo évoluer, yebisa eba posa na yo, yebisa pe yeparo yebiso oyo yalingaka bozo ko évoluer donc après bo ya ko remarquer ça. Il n'est pas dit que voilà, oui, papa na biso lobi bien, rapport sexuel ezana o garantie. Mais il y a des points clés au moins on va na tala yebi ke ezali bo to yebi pe ezana basi mususu pe alakisi ba caractère malamu tanga ko mananda ko a changer mibali pe mususu ya marque wana bazali. Mais ce sont des petits trucs où ezali oyeba ke no ngai to ko vanda boye to ko sala boye et à la longue au fur et à mesure que vous allez développer et sogi bo komi na moment que fobo balana mes frères mes sœurs vous devrez passer par des examens parce que vous risquez ngana yebi famille moko bazako beta noko na kisasa noko a beta maka chaque jour parce que bana na bango bakufaka alors que la faute ça ne se trouvait pas et pas ya noko. La faute était entre l'homme et la femme parce que baki groupe moko ya mabe. Donc ce sont des trucs de konanga soto on peut ça conseil la marque wana soko luki ke au sein la mission ya système que voilà quels sont les conseils que nous devrons donner à nos jeunes frères na biso bazobala. En tout cas je suis partant ndeko desve na zone silo malo. Merci topesa ndeko na biso kote na téléphone inconnu topesi maloba. Alors, oui, merci encore papa DSV, maman Béatrice. Nayoki ba papa na ngandenge bazoloba. Bon, nalingi sola ba kisamo mukie boy. Nangai personnellement ndenge la sabi analyse. Pona kopesa conseil abana o tozo balisa tona biso ba ndeko ko to komi muni to komi prêt à rebala ngana linga lo babu. Nalandeko oyo amoni ki asasala ka vie asala déjà vie na ye tanga amoni ki molonga na ye abala ye alindimi na ye asede na ye ezala ngona tina moko te ke oya kofukisa mutu na lepo caché mutanga nyinosa ayebaki makambo te yo so sala osala ale biaya komebangamo tango mpo oya okoka na ndako yango wana aliaka te mikolo nyonso mpe akoliaka te. Bon, moi, il y a le babo. Ce qui nous dit que que balingi babala ye a cédé puisque assis à goûter yango. Il est assis quand même que zara zate. Bon, pour na bala na biso bilenge bana na biso. Bon, pour zara réaliste. Na mukola lelo pour la moment une jeune fille ndeko te souhaiter bana babala 24 ans, 25 ans. Beaucoup de moi la 24 ans, 25 ans vierge na mukola lelo déjà moi page. Ce que Koutami, il a un gros problème. Mais Nangaï m'a rebêté à cette place où on a été. Parce que, Nazana, comment dirais-je, Nazana, témoignage, il y a bien été. Il a dit que vous n'avez pas papa. Mais Nana, il a dit sur 10 000 balles, 8, au Balinga, sa vierge, Bazala dessus. En tout cas, l'expérience, il y a sexualité. Le monde sa vierge. Oui, nous bali bazala dessus. Avant, nous ne pouvons pas 5 ans, 10 ans. Mais, il y a un problème, il y a sexe. Pour moi, il y a un divorce. Donc, exact, soit, mais il faut pas dire, le lingo est le cas. Mais le lingo pas c'était l'équipe. Papa, et mon courant avec sa maman, mais il bazala. Le maman peut se venir nous bali là-haut, ou dans la côte, ndenge di maman zalaka. On a ce papa,
tozalaka bien tokoyisa bolingo na biso. Donc na cadre wana oyo nga vraiment nalingi kopesela conseil na bandeko. Donc na baboti tondinga kaka te ke mwana nyonso abala vierge totindi mpe bana basala mobulu te, mais quelque part balobaka l'expérience rend sage ezomona. Donc en tout cas merci beaucoup papa DSB nazongiseli maloba ebote Merci Nabandeko Oyo Bozali Kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo Toleki Nalombango Topesa Papa Nabiso Odom Pambu Eboto. Merci DSV. Je pense que na oki ba intervention ba tutu na lina répondre de konabiso ya téléphone na de konabiso Goyave. Normalement, papa la biso à côté de la téléphone appelle ça comboté. Pour biso na radio maintenant comme benga na ba combo pour na respect. Abi toza ko pesa toza ko sala émission oyo ba mama baza ko landa. Oui, c'est bien ba mama baza ko landa, mais toza ka na fanatisme te na makambo yo parce que tant to pesa ba intervention awa normalement toza ko pesa ba inconvénient na ba avantage ya masolo yango. D'autant tozo ba maman ebele bazo comprendre tant na pesa ki histoire ya bandingari ya ko kebisa bango indirectement ke oyo aza na mwana na ye komeka kopesa na maboko ya ndingari te po soki esimbi te mwana na kobalaka mobali ko supporter yango te mpo na nini. Papa na biso abaki mwasi soki aboti ndeni nzoto ezongaka wana yali ministère moko nzamba asala olingo linga te ayebi ke nzoto mwasi kobimisa mwana na voie normale et kozonga na voie normale ndenge asalela yango. Mais basi ebele bazwaka badéchiré wana bapapa na biso mosusu akoki koyeba babebaka mpe nzoto batongaka bango so batongi bango mabe mobali na ndako ana problème. Toa mibali oyo tosali vie lelo te tobanda vie kala toyebi makambo wana. Et moi si soki ba dévier ma bé elembo liboso ekoki kotika pe mutu na elembo parce que toyoka pe mingi mutu mota mwana muki ayoka na mteki babike moi si on libulu manzenge. Donc biloko wana tout déchiré o ezui na moi si aboti so batonga mabe et puis si moi si défaut mais moi so aboti na voie normale et na force moko ya bonzambe asala yango ekozonga normal. Yana baton sous bazoka okomona pe tracité yo pozoka apota msuna maboko na yo okomona pe tika pe cicatrice mais pota ya munene etika cicatrice ya nde mona nzoto mwasi. Donc ni kwa ke tant na beti histoire ya ba sénégalais pour na kati ya temo besi va menso lelo eza tabou pe mezali eloko moko za eza na koloba ya dilemme na kata dilemme to za na réponse exacte otoko répondre na yango et ko senga tout fungola par-ci par-là pour moi na mwasi toujours belandeye azwa prudence moko ya kotambola na vie ayeba kaza kwa mobali te
oyo mbala ko meka suka no soka meki mbala otika kaka ntati amoya akuta na microbe et BBC ba système ou bien akuta na sida et bomi mais à part ça échange à sexe mbalité amoya ko na malade ko ba sto de pis ake kuta la gonocoque bilomo abongo et ko et affaire mususu mais moi si ninga bongo azali na 15% a raté ba makambo mususu. Alors ndenge za bongo ezali mobali oyo a dévierger mwasi mbala liboso soki azalaki alligator soki nani yeba yango atiki mwasi wana na elembo mobali ko ya sima na ye akosentir yango wana mobali tu bayebi yango to ka quelque part au mona yo mama pona ni za boye yo za mai yo za bo eleba mama pona ni ezali na bloko wana ya ba cause na yango. Alors yango to bi ke tozo lobela oya ko tirer les sons na ye amoni ke le koto na ye ba gite mais comme on dit sur les bêtises du solo papa nso PMN alobaki d'accord c'est que koto ngam na moi des avantages il faut ngana zo ba garde funanga afin que mobali na lobi acepela personne a qui m'a bé et pour vous pour ça ba des avantages mususu ou pas donc yango na loko ngana obela bon tant que Goyave à l'équipe vraiment ma beteli PMN maboko pour Goyave à se contredire normalement tant que ça ko lobela magam to lobela problème ya ko bimana mwasi de loté toujours le problème ya ko bala mwasi te et toujours le problème ya virginité ya mwasi oyo azali vierge yo kutana na le lobi bobini yo na ye c'est ça le problème to lobi te ke mukokuta na libala ke kutana mwasi na shop okutana mwasi na piscine okutana na bar ba piscine mututa kutana mwasi na ye whatever ou place ni na ko mona na ye ba ko kutana bango eza problème te mais tant yo kutana mutu lelo na soir bobini lobi na tongo je pense que comme pe inconvénient na biso mibali oyo toujours que ne peut ko bima na basi ndenge wana parce que ceux babi yoba tchale ki no mwasi ba ya na mwasi bien mwana yo boti o pesa ye ka don ndenge wana o sepa na ngote et ni ko ba quelque part ndeko na biso Goyave o pesi leçon moko ya kitoko mais yo mo ba destructeur ya leçon kaka o pesi o détruire yango lisusu o tout lisusu problème sur le but 40 ans ba mariage et belé salama au mona tanto ba keba na ko kabwana iza rapport na nini mais Goyave mo ka monto lo ba naka to ndolo ba ndeko na ezali mususu abali mwasi azoki na tango wana bolingo ezalaki mwasi aza na défaut moko boye parce que tanga batela virginité na ete akende ko bimana mobali mobo oyo atikaki na cicatrice mo ya mabe tamba komi na ndako boko ko vivre même 35 ans na kata mariage mizaki 35 ans moko mobali kaka love wana ezo bundana eza eloko moko love ezali na eloko moko boye kangi love et comme ko bundana mabe il faut mobali asali infidélité yake ko mwasi mususu akomi ko ça la différence entre yo na mwasi wana parce que la comparaison eloko ka soko meki yango donc jamais na ko comparer fumbwa na ko ba nabi teku ou bien na ko ba na covid parce que na lia ka covid te donc iso na lia ka fumbwa eliko ba ke na comparer ngo na pondu parce que na lia ka matiti ni bale ko kan izaba matiti fumbwa le ki pondu na go nko na omeka covid ndena ko yiba siko ke covid pe ya ramwe lengi na ngo tanto boy na fumbwa donc moi si ba comparer na muninga na esoki o mumu mbala meki ye akomi ko comparer bino voilà place où était ça sikoyo et pesaka désharmonie na kati ya libala na biso ba congolais donc niko baki ezali des considérations te toza ko sala bande ko na biso basi pote urbaine surtout considérer bango tote ya bango moi ça meme moi ça sali bon non ezali bongo te on tozo zonga na thème na biso ya ko lobaki ozala munene te yo il faut y bango na des avantages ya nani est-ce que tambo sala ki suru na mubali azo linga bala yo de mubala azo linga bozala na ye copain est-ce que zala kaka bien yo o jeune ba posa nzoto po o cédé pa ya mutwana parce que soko yebi que virginité na yo mwasi e ko batelela oyo eloko moko boza cher pour na yo pourquoi o sakana nango lelo totanga ka classe pour le but ozala batu bien instruit
ozokende ntongo midi poko na classe nzela mo ezobetela bambula ezobetela me lobo okima classe te mpo nozwa mateya oyo bazalaki koteya yo eyaki na ntina mpo lobo okóma motu ebongo yo ndeko mwasi soki ozoyoka lisolo lelo soki oza nano vierge okobatela yango te opesa yango na libala na sentiment nini yo okobimisa yango bien avant mobali mosusu ayeba yango me lobi oyo abali yo abimiseli yo mbongo ayebi yo deja olekanaki quelque part. Donc yo moto oza vierge mpo na ngai nakosenga yo obatelaki moseka na yo parce que eza na importance monene. Mais yo mpe oyo okendaki deja oyebaki mibali oyi kokóma na ntango oyo osali stop okomi kotala zala na lisolo na mutu na yo ndenge bozokumbama. Mais na biso sikoyo bakretien oyo toboyi péché toza koevite péché na koconseille bino mobali il faut ayokela mwasi na ye na cadre ya amour. Mais mobali na mwasi bozali bino mibale ba propriétaire ou bien ba titulaire ya eloko oyo ou poste oyo bolingi bosengage na yango elingi koloba nini desive na suki sawa na kati ya biso ba chrétien na komi siko na point wana ngai nakozala mokambi na bino yo mwasi oyebaki mibali mobali mpe ayebaki mibali mais mwasi tanto oyo koyebake na mibali na leki ba réclamation esalamaki ke nzoto na ngai ya bomwasi ya monene to par rapport ya bajo mosusu ngai nalekaki na bango kolinga te opesa ndeko mobali risque wana ya kotika ya pesa mbongo libala boyebani te ti boye kokoma tina kati ya mariage po ekopesa o ba retour ekoluka avant wana ta mbala ebite ngai pe papa na fungoli le esprit d'être to boya na le kana mwana ti ba reprochang eloko moko boyeke nzoto nangeza mwa muke munene mais ngana ebite ya yo soki za ndenge nini mais tokende kana mariage eboto mekele kwa so mbala accorder yango soki akomi ko changer na mariage yo si oyebisaki pour na conseil ko pesa ba chrétien ngona mais to éviter péché ou ezali cotiser nzoto na yo ou bokenda lisumu moko quelconque pour na posa ya nzoto wana ndi na ozala d'accord na yango te mais ça osenga sagesse makasi na ba pasteur pour bameka kosala likambo ekende bien sinon te okotinda frère na sœur ba yesa makambo na bango bakangi baposa nzoto ne sœur ayebi kaza na moi défaut tamba kokoma kuna mbala za ko se retrouver te pasteur bolimbisanga mwa muke yo te muto ko remplacer mwasi na yo na kati ya couple wana po frère ayoka babilengi ekozala frère ifaza bilengi na ye na mwasi oyo ya pointier na ye ya ponaki size na ye donc pasteur ezala ekenge po eza na bilengi na oyo yokaka kotika pe frère te na kimutu makasi na biso tokoma hotel banzambe akeni na danger mais bango mibali baza kosengage na likambo wana bameka koyokana très bien pe vérité ezala na likambo yango. Merci de Sylvain na Jean Maloba. Merci papa Nabiso Odom Pambo na intervention na yo tozwa ndeko oyo azana nzela ya telefone tolanda eli sus na bokebi. Merci mingi ndeko na ngai donc napesi Odombo te mingi ngala zali ndeko José nabenga na Suisse donc nangaki opesa kombo peut-être na benga tout à l'heure na pesa kombo te ndeko José na yoki ndenge sololi na fepera na ndenge sololaka na yoka ki yote ne bandeli et puis na suka nango pe ozongi pe na nzela na fepera na auto pona problème na place wana mais na ngaki koloba boye ngai pona ngai likambo na ngaki koloba ezali likambo oyo ezali ke donc ko juger moninga te na ndenge nini mobali akoki koloba koyoka kape babilobela wana te boloba ko libuluma nzenge wana za ba terme ba balabala et puis mai eza pe ba terme ya balabala mutu mususu tozolo baka makambo ya nzoto eza na ba makambo ebele mutu mususu pe mobali mususu lumbaka makolo mais moi si wana tango yeko yeba mobali na lumbaka makolo bakoluka nini ba traiter yango mais eloko moko te ezali na nzoto ya mwasi o ezali ke Sénégal alekaki akikango koma libulu manzenge ezali te ndenge lobaki krake miracle nzambe tango mwasi abotaka ndenge pe kaka muta kokobeta libaku soko ezalaki na opération moko bo docteur a bien a opéraki yo cicatrice ekozala te même lelo bakoma pratiquer même ba laser cicatrice ekobunga ça dépend na bakoko na biso kutu ba médecin bazalaka te mais na ba matiti ya mboka surtout kutu basio bazwa chance babota na ba Afrique ba mama ba yebi baza ko fina bango libumu okomona pe bandute ezate ozo comprendre ngande kolanga
donc mwasi oyo ayebi ndenge nini akobatela nzoto na ye ezali pe ndenge moko moto mosusu azali na solo ya monoko basolo mosusu ezali kaka ya monoko moninga mosusu bozosola na ye so azobano pembeni bo azobimisa me bakolakisa ye eloko nini akosala mpo solo yango elongwa nalobi na yo ke mwasi oyo ayebi ndenge abatelaka se na ye akende ata na nini soki nini yo moto koyeba kende kwalobaki ayake sapato oyo eza pointire na nga te mwasi wana soki alekaki na nzela wana ye mbala nsima nde akoyeba mpo babana mosusu omona mpe mwasi aza na mobali bato tu bamonaka couple wana rose mwasi akimi libala parceke ameki amoni ke pasi ya boye nazokoka yango te akimi libala me lobi ye soki ayebi soki na leta koti na oyo ezali libuka yo koyoka yango kutu te okoyeba kutu te me libuka yango ezalaki ndenge nga nazomona kutu doki lokola mwana botami lelo parceke mwasi wana ayebi ndenge nini akobatela nzoto na ye eloko moko te na nzoto ya mwasi ezali na se na ye ekotika cicatrice oyo ezali ke bakende kotonga ezalaka te nzambe asala miracle wana donc ezali kaka mwasi ayeba ndenge kaka motuka oyo osombi ezali osombi mercedes soki otambola yango mabe ekokoma te mbambala moto mosusu asombaka mwa toyota na ye abatela yango bakoka mindele tomonaka bango watila kala me etambolaka zuu ekeye zongi ye moko ozoprefere kutu somba mpa na koko bayebi ndenge babatelaka motuka me bamama oyo mpe babatelaka nzoto na bango lokola bakoko bazali tozosenga hygiène. Merci papa na biso intervention eza kitoko vraiment zala na biso to pesa susu ndeko msusu to yoka yeli susu merci. Merci ndeko na biso oyo ya Suisse zala na biso toujours kokata te zala na biso to pesa ndeko msusu zala na nzela ya telefone. Alors ndeko na biso na nzela ya telefone ya Allemagne to pesi maloba. Ouais, ndoto mingi papa DSV zalinga ndeko na bino msusu combattant na mboka ya Frankfurt na bengi bino vraiment papa DSV na boyi na interrompe ba émission ya lelo mais na ngeka kana beta kama singa na yebi te papa DSV bino boza ba pandisango na ngaki ke moko ta contact vraiment na batu ya Afrique du Sud parce que ndenge toza ko ba boye de bembe elali na banzela batu baza kolela na kosenga vraiment ke note na lelo ya bolingo papa tout bongira makambo mboka boneka kobenga kuna po boneka kolimbolela batu et bien peuple congolais makambo za leka siko na Afrique du Sud na boneka pona edition nouvelle oyo po batu baza kokufa kuna na msusu baza ti siko na balali na nzela kwa batu boto benga siko ya bisinga ke no kuna donc ils a somme vraiment bobenga penza s'il vous plaît pour intervenir vraiment papa. Donc il y a papa na biso toyoki yo botikela kama kambo DSV abenga bolandaka radio mais soki ba yebisi bino ke sunga radio po basala ka nyoso tu bosala ke loko te mais pona ko ba DSV pardon benga numéro de téléphone Afrique du Sud yo bengi na poto Afrique du Sud eza payante alors boyeba biloko oyo bino bosala ka DSV benga na bengi na ba frère na nga bino bolandi information na gagner ni. Merci. Nabanzi merci papa na biso toko développer makambo na tozana sujet eloko ne loko zana ngonga na yango toko sala merci. Nabanzi tolandi ndeko na biso appel oyo asali pour Afrique du Sud bande ko Afrique du Sud babengaki wana toko continuer na masolo na biso tozonge pa papa na biso numéro de téléphone merci. Ndeko na ngariza ma trop moni tala sango zibiso ka olobi quoi. Donc déjà c'est bongo mais c'est bonne note. Mais naturellement en tout cas vraiment j'ai pour na baksamingité mais j'ai qu'à sixier moko ke na défendre ba mama te na tindi pe ba mama na mobulu te ya una lobika ba ke nga vraiment na âge na nga donc na sous makambu ya bloko na mikete mutamto na âge na ye na utako le bango tout à l'heure makambu là pe na ba âge pe na ba bana pe na ba leki misusu ya sima. En tout cas, vraiment, ndenge kwa lobaki, bamilengela. Pour la bloc on a misusu ko menia na ndenge misusu za na conséquences. Mama pa kotaki na singa, alobaki ki donc vraiment ba misusu pe donc ami kanga za ka penser mais tant ko mekango. Na ndako na libala,
nde siko place ekobota mapapu yo kanisaki ozwi ya yo mais le mosusu ndenge ayokelaka na baninga na ye ndenge amoni te na ndako akomoluka yango na libanda. Donc le mosusu instrument yango te mte esalaka musique mais mutu azobeta musique mte asalaka musique. Alors vraiment donc bandeko nanga eza mpona respect ya biso bato ya mokili toyeba ndenge nini ya kososola mutu mosusu mpe omona afana na mwasi na ye na ndako le mosusu kaka mpe ndenge babengaka libuluma mais ye moko andima yango mpe abatela donc yango bayebi ndenge bazogere yango mpe ndenge nini bakozwa baswene yango ya ige mpo bakomaka na baposa na bango ntina suka yo kozwa mpe ya moke mais mwana mwasi ya bato azoyoka pasi mais pasi ezali plaisir te. Donc bandeko na ngai tososola nazongiseli maloba papa na ngai. Merci Nabanzi papa na biso na intervention na yo olobi ke esika nakangi a ezoyoka pasi a zakolela mais ezali normal il faut a yoka pasi esengeli alela yo koki kotia lokolo te kaka na loko oza numero 42 okeno kotia lokolo na yo na sapato numero 46 ekosimba kaka te po makambo oyo papa na biso Odom Pambu alobi ba Sénégalais musala na bango balamukaka na banzete ba lalaka na banzete wana ezali matata mingi po na kolia yango na banzi bandeko na betelaki bino lisolo oyo femme congolaise moko akendaki lokola bazalaki kosala ba likelemba na bango ya ba pièce ya bilamba. Femme congolaise wana ye likelemba na ya ba pièce elamba basombaka ba pièce obi ba congolais makelemba na bango ba pièce 5 pièces chaque mois moto moko ale 5 pièces chaque mois. Moi sona kenda kosomba pa ba Congo ya ba sénégalais wana 5 pièces asombaka mukola zangi mbongo mais il fallait moninga mususu alia yena no lete oyebi makelemba na baza tamso 20 personnes 25 personnes 5 pièces okomona mutu a se retrouver soko sali 25 fois 5 okoma na ba pièce ya bilambe belé abandi mbala moko commerce na ye matinda na ye makelemba basalaka ba femme congolaise yango wana ndeko azangaki akendaki epai ba sénégalais na kosolo na bango sénégalais alobi en tout cas soki olingi esengeli ofuta mwa mpaku na yo koto ya monaki sénégalais kaka lokola eloko moko ya pamba na banzete bango baliaka yebite mais mwasi asedaki ke azwa 5 maputa mais kaka sénégalais moko mais na château rouge bandeko ezalaki opesi mbwa boy ambulance ye ba écraser ye mais azalaki mwasi ya moto. Donc sénégalais azuye okozwa maputa na yo mais esika oyo azali kovimbana na kati ya nzoto ya moto ye azali kaka kovimbana mwasi ekomaki misiki ti ambulance yaki bamemi mwasi nini sénégalais alobi ke toyokanaki na maputa me ngai nasali musala na ngai na bomi ete ezali eloko oyo nde mutu esali eboye ya solo bandeko mwasi ya libala esika o libala epesaki mubulo likambo ba sénégalais botia nango tembete bato wana avant bino boyeba bankoro boyeba banini ba mwamba avant boyeba soki ba viagra bango si bayebaki yango na bonkoko na bango pamba te bango baliaka yango balamuka na yango jamais kokuta sénégalais afandi munoko na ye soki likasu ezali te ngadia dia ezali te pe nzete wana ezali te bango bakolo na yango likasu na monoko ngadia dia pe nzete biso ba congolais kaka masanga na monoko metala bakolo histoire bango wana mutu basakumuni a rêver vraiment ba makambo na ye sénégalais komeka te tika na zongela lisusu epa ya papa na ngai PM mata FIFA na pesa maloba nde na kozonga lisusu epa ya Odon zera vraiment na zonga na epa ya papa na biso epa ya Odon apesa nano idée na ye